merci, vous allez belé, beaucoup la biso sur Tcha Maloba officiel avec le vôtre. Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo et Paiwa Pito Mesana. Kosale la bino mosala, tozali sengo na mokolo ya lelo, koyambela bino lisusu invité oyo bozanga kate, kosenga biso na kati ya chaîne oyo Tcha Maloba officiel les alibongo Maître Robert Badibanga ye tokosolola na lisusu na émission oyo ya mokolo ya lelo ayeba lisusu Tcha Maloba na kati ya chaîne oyo Tcha Maloba officiel. Mais avant on a présenté bino invité oyo toyambi na mokolo ya lelo boyebi ke d'habitude to proposaka bino élément moko oyo kokotisa biso na ben ya émission na biso. Donc réalisation ce que zoloba même langage que moi ba balancer les biso ba image o ba proposer biso après nde to koyeba kosolola na mwana mboka Robert Badibanga. Donc réalisation on est chez vous. Na système ya kalai ngangu kalai tekniki bino moko bomona batata oyo misatu bozali komona boye bazobeta miso piai lokola kaka bazali bato ya sérieux nzoka nde bazali bato ya misala maboko autrement dit bafakwa na ndenge ya kosakana te bango batambolaka na identité ya ministère ya EPST lokola kaka bazali ba bras droit ya ministre Tony Mwaba basangisa ba jeune ba mama pe ba papa ndenge kaka bino moko boyebi likamba mosala na Kinshasa ebetisaka bato nyonso mitema nde bongo bango ba profiter na sima ya faiblesse wana pona kosangisa ba congolais pe koshina bango mbongo na ndenge ya kosakana te awa esengeli boyeba ete moto moko abandaki kopesa selon capacité na ye bato bazali na mbongo ebele bakopesa ba $200 bato mosusu bapesi ba $100 bato mosusu pe bapesi ba $50 ata $5 bazali pe kotika te kaka na système ya kalai ngambu kalai technique lokola nzambe pe alalaka te. Maître Robert Badibanga oyo bana ya Kisasa babengaka ye la force de caractère ayebaki kotia bato misato oyo maboko pona koluka koidentifie bango koyeba soki ezali ya solo bango bazali penepene ya ministre ya EPST Tony Mwaba. Sima na Maître Robert kotia bango maboko nde bakomprenaki ete bato bazali suka na baescroc bazali koescroke bakongomani yango wana Maître Robert Badibanga aexposaki bango na maboko ya baautorité to pe bakondi mpona koyeba ndenge nini bakotraite dossier ya bafakwa misato oyo bozali komona na micro ya Tcha Maloba boyoka bino moko ndenge bafakwa misato oyo bayebaki na kotia maloba pe population bazanga kite kobakisa oya bango. Kombo na nani? Tombo na yo papa. Combien de fois vous filmez? Tangana. On filme 1000 fois. Ah bah tu as combien de fois yo? C'était un agent. Chef yo wana boyona. E bongo yesa kinani? Yesa kinani kuna. C'est un problème. E bongo. Tombo na longi boye. Yenan adjoint directeur yo monsieur ba victime ba escroquer biso ba sakani na biso asakani na mémoire na biso ele ba boye c'est bon. Imaginez escroquer dans ça la 4 églises hein pasteur ayebaki moko alobela yo do parce que avant makambo esalema par exemple yo par kolondako avant makambo esalema na ndako feti moko esalema na ndako faut aller au courant. Justement. C'est de même que avant makambo esalema na église c'est que pasteur aza au courant. Justement. C'est que pasteur pas na raison ayebi parce que tozi formation na kati église tozi ba culture na kati église tozi ba carte oyo na kati église c'est que pasteur aza au courant. Justement. L'accent à carte, l'accent à carte. L'accent à carte. Carte ya koyo. Et puis au faisant et aspira qui biso que notre nos matricule vraiment eza EPST. OK. Ah,
parce que na ba lettre affectation lelo nde ezalaki dernier jour na biso ya formation po mardi tozala affecté na baekole lakisanga baaffectation lettre affectation nde tozwi te toyaki kaka na ba 10 000 francs donc faut kopesa po na bis baaffecté. Voilà, de retour sur ces plateaux, Binomoko Boulandi, image, donc image au lobby et gagne ici Batnabanda pour Biska Bouzali. Je pense que Bogangi, Bokamwe, Ndenge Ngaipe, Gradimouya, ainsi que Peniel Mopita, la réalisation à Gangi Nakomona image à Boué. Tous on est là, on a invité Nabiso, maître, bonjour. Bonjour, Molobeli, Moti Nabiso Nyoso, Sika, Tokutani. Ok. Alors, maître, Nicolopé et Zumwa Ebele, juste après Makambo Yozalaki Nango ya Mutuya, il y a l'élection sénatoriale, tout ce qui n'a pas mettre avant que tu aies un sujet à l'image au Tikolani. Ah, il y a une ambiance qui toque, dans l'élection à Sénat, ambiance qui toque. Vous êtes aussi qui vraiment campagne, solo, campagne solo. Tomoni ozo matériel kola ba mituka ndenge bazo mona na ba image o matériel kola ba mituka population na sima na yo la tibiso bena force du caractère. Oui, c'est pour dire que ceux qui pensent que tu as une règle et pesa meli na bato pour ça la campagne de là il to beta bato ala mabe ko beta. OK, yo zaki na même langage que gouverneur ko beta toro. Mais le coup là, il est pris en otage. Tout ça, vous constatez. Après l'élection, vous comprenez que il y a des députés dans Bisso, des députés dans Bango. Pour éviter que les élus à Moututo, les élus du peuple. C'est une question de souffle. Tout le monde en quantité, le coup là, pour respecter, ça ne sert à rien, tout se détruire entre Bissomoko, nous avons fatigué de temps. C'est pour dire que meilleur, ils ont gagné. Ok, vous avez salué et récité à Bandeko. Oui, nous avons salué Bango, nous avons PTT, oui, parce que nous avons la campagne et que gagnant mon Bini. Il faut péter mon beaucoup parce que les gens qui pété. Ils ont la corrompre, ils ont la solo la qui, ils ont la salaki, mais aliki, yendaliki. Langage on appelle pour corrompre, vous êtes d'accord là-haut et seulement maquiller les bébés. Bon, on va dans Mutumoko Munene, dans la vision Munene, dans la médiocrité, Mickey, ou à corrompre, qui a fait ça qui m'ont les abat. Un faux débat. Parce que maintenant, tu dis que toute autorité vient de Dieu. Ok. Que ceux qui nous ont pour nous, nous avons ça en sorte que nous soyons avant de nous et bah surprendre les pays américains, les Américains, on a toutes des raisons d'autres. Voilà, merci beaucoup Maître Robert Badibanga. Donc vous comprenez, dans cette émission, je suis avec Maître Robert Badibanga. Alors Maître, tu as une image avant de faire une émission à Mokolalelo. Tu as dit que Oyo, Moussala Makasi, à force de caractère, Basali Kokandela Biso, Tobenga Bango escroc. Oyo bazali ko escroquer ba Kongomani, ko sengaka bango mbongo, ba kopesa bango matricule, ba ko senga mbongo, ba letisi bango pour ba formation. Maître, osali na ndenge ni pour détecter bandeko oyo. Mais nzambe muto livrer bango, ba ko ina faux poule. Ok. Bakoye na maboko Badibanga, c'est baza ozika. Donc ba cible force de caractère. Baza ozika mabe, na osunga bango. Ok. Na osunga bango baza ozika mabe. C'est-à-dire bandeko wana baza ba vrai escroquerie ou escroquerie comme ça. Pour mutu azana makoki à délivrer carte de service à ministère te individu wani ko salango. On est comme grave, on est comme courage de l'enfer. Ok. Alors, vous remarquez que Bandekoana, tous les gens qui sont candidat député national. Oh. Donc Bandekomi ça tout le monde a dit mais vous êtes un candidat malheureux. C'est-à-dire que pour la base, il fallait balayer sa promesse qui est au pays, ça veut matricule, ainsi de suite, et banni neti blague, neti démagogie, et puis ainsi de suite. On va obligé, va payer ça, moi, base d'un moi espoir, on matricule les alliés, mais on paye ça vraiment ni solo, pour tout le ministère de
yango omona bato bango bazopona te moto a 200 bazwi moto a 400 dollars bazwi moto a 50 bazwi ntina moto a 10 dollars bazozwa kaka bokozwa bino tu matricule. Alors bandi mpe koorganize baformation mpona kopesa kondima na bavictime bayeba ke lekoa formation esalema boye bakozwa réellement misala formation esili kani ezalaka quand même mpe bacarte bapesi bango bacarte eza na bamatricule bacarte boza komona c'est-à-dire bacarte eza na bamatricule matricule wana soki obeti obimisa nkombo ya motu mosusu azwelaka yango mbongo akozala na baprovince wana etali bango te susi na bango eza bato bamirimire te bato baloba te donc fo kokalme bango na mwa carte moko boye bacarte yango eza mpe biométrique nayebi te soki bandeko bango baza na bazosala ngo na nzoto to bakotisi mwa dose moko ya spiritualité na kati po plus ya 1000 personnes bakoka koyeba te ke oza escroc c'est inconcevable eza ordinaire te yango omoni ntango basilisi na lo ya bato ya liboso bato wana bazwi mpe formation ok basukeli wana te bake koluka deuxième lo ya bato deuxième promotion ya bato bakopesa bakarte babandi na bango même exercice yango omoni bandeko bazwaki déjà balettre ya affectation boza komona bazwaki bacarte mais basimbaka misolo te balobi mais finalement soki totiki bandeko na biso mpe basenoye bavictime bazala ebele tosoppose na kati ya kosoppose wana bazangaki nde motu oyo akotia bango loboko donc motu azopese quoi. Ouais, c'est comme ça que nous avons maintenu bango force de caractère ntango tokwei likolo ya bandeko oyo mbala moko tobengi la pulusu po bakestion moko très simple oyo eza po totuni bango ndeko misolo bozwaka ministre asimbaka yango o te misolo ya bato ezokende wapi. Question ya mibale, est-ce que oza na procuration oza na mandat au ministre apesi osalelaka bato carte de service ya ministère epesi te carte ozosalela yango wapi. Donc toyekoyeba ke bandeko bake même plus loin babangi ata nzambe te, c'est-à-dire bake kosenga pasteur moko aza kobanga nzambe, pasteur oyo toyebi bien basouffrir na église mingi bake kosenga eske moyen ezali topesa bana na nzambe na yo misala. Mais misala ekosenga mwa formation na église nde ezalaka toforme bango nsima nde topesa bango bamatriki pasteur mpe amoni ke non eza kotambola eza compatible na évangélisation, c'est-à-dire bato bazwa misala so bato bazwi misala ekotia mpe stabilité na église ekoévangélize mpe bato église epesaka bato misala ata lelo bazofinga église ke église lelo boyebaka kopesa mabonza église akréaka eloko moko te akréaka baentreprise te mais wana mpona pasteur amonaki opportunité kosala du bien na bandimi na ye nzoka nde ntango bakoti kaka na église na bafidèle yango ya église basasi kosalisa kosenga bango bambongo ya banani ya baaffectation bambongo ya bacarte bamontant kidikidi. Alors oyo ezokamwisa eza nini bazosenga mpe badossier ya bato badossier original yaka na badiplôme na yo original bazwi bake kobomba na église babombi na église dans nde bazobisa pasteur ke non tozotonga bureau na biso esili nani te soki tosilisi bureau nde tokozwa badossier oyo tokie nango kuna mais dans l'entretemps ezala awa mpo nzambe atiaka loboko ozandiri ke bandeko wana baza présent démoniaque. Donc bayaki nde na mission ya kosuye église ya nzambe bayaki na mission ya kodésacraliser le tomo ya mosali ya nzambe yango wana baprovoke kanda na biso mpona kofranchir mpona kosimba église wana tokotika bango te wana basimbi kaka église wana mpenza fo basentir ke nzambe aza na yayebana oyo soki omeki kaka fona batiaka maboko. Mais sikoyo maître, est-ce que omeki quand même kolandela na bato oyo misatu na kati na bango ezata na motu moko te asalaka na EPSP? Motu moko azali yango ye nde bazobenga directeur. Aza mpenza na organisation na ye aza na bato baphotographe bakanga bacapture wana aza na bainformaticien aza mpe na aza mpenza baza structuré. Yeyo yo cordon provincial. Ok. Yo cordon de yo.
Oui, nous sommes coordinateurs. Nous sommes informel. Tu es un coordonnateur voleur. Donc, si on est secrétaire, on est donc proprement. Donc, pour baser dans le vrai, on a fait formation dans le vrai, ils sont sincères. Ok. Tout à éviter les naïfs ou les escroquer gentiment. Bon, on a bango, tant na bango, tant na visa passé. Ceux qui ont quelque part de formation, je peux savoir, nous avons moi. Si ma formation, moi, matricule nae, donc c'est-à-dire que déjà l'information est malam, quoi de plus normal que mon toit avec sa volonté. Puis bah toi ça ou ta bisika bikesen, bah au va transport na bango, bah au défend na bango, tout ça pour que ma gambo simba pas na besoin de ça. Alors que ça va escroquerie na escroquerie. Siko maître suite à bateau ezani tant bokagi bango, boche bango na mabuku na disposition à l'état pour aussi la bango. Oui, tu as la police, ils ont la phase d'instruction, aussi ça construit. Et là, tu vas même la fonction publique, il va vérifier, effectuer la descente. La descente est belé. Si tu as parqué, il va y avoir un ministère public à fixer à faire. Pour la si ma affaire même la police, le monde qui pour se rassurer que les moyens sont engagés, ceux qui ont trafiqué l'influence montée et vous les fachi béton na Congo donc ceux qui meki kaka to fundi directement pour fachi béton mathieu maboko za la nani mutuna mutu ami respecté yango to la justice élève une nation ceux qui bien koiba ba kotika ko mona ke ndeko wana tango esfoka ki 600 personnes na liboso bakangisa rai bakangisa rai penza ke et puis c'est kaza na mutu moko la kae abimi tango abimi ay kokoza deuxième lo ya batu ki bomoni ke batiki nga c'est-à-dire que mama sala eza vrai boya lisusu ndé asasi ko sasa lisusu sikoya to tie maboko na bitena na hotel mena parce que oya kosunga e to kosalela e plainte moko monene to salela ko ne inanga ndé akokima pe ozala rebelle sur ozala rebelle donc toza déterminé ya kosala en sorte que état de droit na biso ils ont la réelle, ils ont la palpable, hein, ils ont la concret, hein. Ok. Mais maître la justice, le président de la République, il y a la justice est malade. Il y a un beko. On dit que moto aboyesi akangama abima. Sika bakangie lisusu. Est-ce que comme on a dit na simane on dirait ningi balobaka kaka soko moni mona soso vimbi na nzungu c'est que maman na ya azali wana kuna kovimbisa ye ozomona te que moto moko ndeta mususu azawana pour protéger. Est-ce que tu kolonga na justice eza malade na likambo? Est-ce que bozoye par exemple mandat mususu ya chef de l'état? OK. Makambo chef de l'état loba na mandat na ya liboso eza makambo kutana na ngo. Oza mandat mususu. Mandat e bandi ya lobi boité. Alobaka dans le passé. Tant que les magistrats ici, la réforme belé, c'est la justice, même la formation, les magistrats, ils sont formés, ensuite, ils sont wada, ainsi de suite. Ils ont fait samboté, pasteur, pasteur Kamoleta. Ok. Dieu de Kamoleta. Pasteur parce que ils ont papa pour ok. Ils ont fait samboté, pasteur Bikoulia. Pasteur, oui, imagine, pasteur Nzambi va occuper la place bien pour justice et tout le moment. Te féliciter, chef de l'État pour notre choix bien tout ça là. Non, c'est quoi pour porter la justice? Pasteur Christian Chiwewe, on préfère bien en haut à pasteur. Parce que Nzambi va tomber, assistant au tombeau là. Nzambi va tomber. Nicoloba. Et si kanyon so esengeli justice asala musala justice akosala musala très bien justice oyo ekufa keza justice akala oyo mikolo oyo eza ya kotomba mamabe c'est-à-dire osali mwa mabe akotia yo maboko pe mutu akolongola yo wana akozala te c'est simple ça. Voilà, merci beaucoup. Donc vous comprenez que je suis avec maître Robert Badibanga mingi babenga baye force de caractère. Donc binomo bozo mona misala zali ko sala. Donc kotia maboko na bataboye zali pe kosunga
population, vous voyez que population azali na recherche ya travail, donc à koluka mosala matin midi soir. Alors ceux qui va kutani na opportunité boye yango ba ko chaka mitunde ba to mitema mabe ba dongolo miso ba koluka ko lia ba kongomani ko escroquer ba kongomani, donc to profiter na occasion oyo pour na féliciter vraiment mosala oyo Maître Robert Badibanga a kosala ezali pena kosunga ba kongomani bisika baso bazali na République démocratique du Congo. Mais Maître Robert Motuna mosusu tozali na yango ezali kotala comment est-ce que bande kona biso ba réfugiés bazalaki bombardé, donc 5 bombes et koyaki na camp ya ba réfugiés kuna na est ya mboka na biso. Maître Yambisa wana ndenge nini komona ke bitumba oyo pasi oyo tokolela matin midi soir eko koba kaka eko silate tolandi ba vidéo bazongiseli biso kutu ba vidéo ya moto moni ndeko Zakayuba Babaso à l'époque azalaki député national asengati na tata mokonzi o azalaki na tango wana na kombo ya Joseph Kabila apesa ba jeune minduki pe autorisation ya kokota na Rwanda ko écraser Rwanda ya lobi kutu ezali likambo ya ba mapinga teka bilenge. Maître Robert yo zali moto kambaka bilenge komona makambo ezoleka ndenge ba ko attaquer biso et na likanisi ya boye komona ndeko Zakayuba Babaso pesa yango déjà au 2027 et 2017. Maître Robert lilobani no koikocha na événement bo en tout cas ça la passe mingi na banzi na komaki na panzaki na équipe na panzaki na magroupe kidi on a biso ba jeune toza déterminé aussi ça eloko wana nazo féliciter mingi ba jeune ya force du progrès moni ba jeune wana tango atelemelaki ambassade ya France sentiraki moi changement et koloba biso nyonso ba jeune toza na capacité ya aussi sa bitumba wana na journée monga ici tosala na mokonzi ya mboka ya pesa kaka ndingisa aomona. Mais est-ce que vous avez makoki ce qui est le président de la République a fait un mot d'ordre pour sensibiliser parce que vous avez mis na bilenge pour sensibiliser bilenge na yo to affronter Rwanda. Et ça on a batumi balé oyo bakoki ko pesa ndingisa wana ya liboso eza mokonzi ya mboka pesa ordre pour exécuter yango ya mibale eza CG Augustin Kabuya bisika zali na PC mbote CG à parti présidentiel, comme il voit la boussole, c'est pas en vain qu'il y a un informateur, c'est-à-dire que quelque part, ça va jouer rôle avec Yamboka. Face à Bitumbao, Itali Mabele, on a des jeunes qui sont partis, qui sont pas souvenus de la partie politique. On a une force de caractère, c'est-à-dire caractère très fort, capable d'embrasser les jeunes qui sont jeunes, qui ont place de Mélinanga. Et une qui a un mot d'ordre de place les jeunes, qui sont en Rwanda, qui sont en Banzungu na Bango. Kende na tongo na pokwa bitumana ici. Anazolo bango naza très sérieux, c'est-à-dire que toujours dépendre biso tout na fachi béton. Tango ya kopesa mot d'ordre. To se prendre en charge, à vous transférer ou tout est, à kopesa biso ba moyen tout en a besoin misoloter pour agir. Ça va mot d'ordre. Biso mo to kotia misolo, biso mo to kotia ba effort na biso to ko kitawana. Quand la frontière bakanga batonga mirite wana nde place tokolekela biso nyonso tokokota na Rwanda toza besoin de sa cité tokokota ba petit wana façon tokobeta bango tokona bitumba biso maboko pam est-ce que toza besoin mundu pour na kobeta ba Rwanda eza lokola kama commune ya moke ya ngiringi na biso c'est-à-dire que soki tokiti kuna tokoti na tongo na poka tanto tolonga tolobima tina ba nzungu na bango ba marmite sika balambela mwa poto po vivre tolongo na nyonso tokomi sa espace wa neti mwa terrain ya football tokendi ba beta ba foot tout ça faut pas tout pesa la mingi importance ba tomo a mériter attention à biso mais après na ba ole di sabiso maître tolobela bango tendeli parce que du jour au jour tokolela mokonzi ya mboka aza mutu moko arespectaka mingi loi ye mpona constitution mpona oyo ekomami alingaka kokende à l'encontre te
Vous allez vous souvenir tant que Bakendaki Genève, pour un candidat commun de l'opposition, il y a 2 ans d'être organisé ma polami. Il y a tout 2 ans, il y a la constitution. Donc, il y a la constitution, il y a un problème dans la constitution. Ok? Donc, il y a agir, il y a la Simanabino, il y a des constitutions, il y a la constitution. Bon, voilà, ils ont un avantage, ils ont la faiblesse. Ok? Vous avez constitution au maître yo télémélakango déjà tant que le bâtiment konzambo kaza na sima constitution alors que yo na émission yo bande ko ba kota biso ba yebi émission to sala kina mbala sima olobaki que constitution na il faut ko simba yango to moni pe konzambo kana France ba congolais ba diaspora ya France ba sengi ba bi konzambo il faut ko simba constitution wana mais est-ce que ko mona des constitution on dirait yango de ko bloquer makambo ebele siko pona avancement ya mboka na biso. Attends, Bible, nous avons la loi, la loi de Moïse. Nous avons la loi. Et puis nous avons Jésus pour accomplir yango, à parfaire yango. Très bien. Et nous avons Nzambe à ça qui erreur té. Si la constitution, si la loi de Moïse était sans défaut, il ne serait pas question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire que Nzambe va reconnaître que la loi est liboso. Ezali na mwa faiblesse moko boyeza ko permettre nzamba ko kisa objectif na yote. C'est-à-dire nzambe na bonzambe na ye aza humble pour reconnaître que loi ya liboso pesa ki na peuple na ye, eza na mwa bilo moko boyeza ko favoriser ba na ye ba bikate, atindi Yesu. C'est la même chose, tous à la humble pour admettre que constitution eza constitution na biso to lingi yango mingi mais nous avons constaté que par rapport à l'enjeu, par rapport à la guerre, par rapport à niveau toza nango ya vie par rapport ya bana biso bazo kele la pasi nous sommes en droit ya ko mega ko tala constitution na komona sikani neza ko gêner développement ya mboka. Très bien. Pour que tout meka pour ça la musala mo ya bien pour favoriser ma mbelé komoni ke toza attaquer mais gouvernement ezate le président osana ndengeni il faut avoir sa congrès asenga permission avant ça ndengeni donc on comprend que constitution est comme le c'est blocage et puis mongu na ebike le président za ozela biloko wana eza ko pesa moi temps asala ba vente yango to lobi en entendant président à landa constitution tout ça quand les bande na biso ba zalendo ba salaki a pesa na biso ba jeune autorisation le bas les gens m'appellent Nabino, beau défendre. Au moins, après ça. Donc ça on dit comme coup de thé, on le kabambongo, on le minduki, de ça va liloba. Président liloba. Moutaza ko engager de ces mobimba, ils ont des chefs de l'État. Ok. Ils ont chefs de l'État. Ceux qui a pesqué carrément liloba, pas abisso ba jeune, il y a solo, mais à comment la façon de ça mais est-ce que maître vous êtes d'accord que le lot ce qui gouvernement sengi et le processus il y a Luanda vous êtes d'accord? Bon, c'est une question qui requiert un bon débat. Pour prochainement émission mobile la question pour débattre aussi la constitution tout temps la constitution pour comprendre pourquoi on a repris ça l'argument sur les ça. OK. C'est un peu ça. C'est une émission mobile pour la question que je poser. OK. Mais pour l'instant, moi, il y a beaucoup de choses. Parce que déjà, on dirait et donc on voit que les canacés on a un processus on a la diplomatie président de la République on dirait et aussi batté. Oui bon si quoi naza très réservé à côté Liloba parce que position est très écoutée tout ça la émission mon comme on est là nata la boussole nata la PCG Kabouya nata donc Nicolas, question, je vais m'exprimer largement. Puis dans le côté de la Mozindo, pourquoi on a une position boyée. Pour ne pas parler comme quelqu'un de la rue, c'est pourquoi je vous promets une deuxième émission. Comment nous, peuple, tous observer mon monde, au nom, il n'y a pas de vanda. C'est pour cette raison-là, là où Fachi ne peut pas parler parce que Fachi est esclave de la Constitution, ok, le chef de l'État qui est de la Constitution, tout ça, il faut respecter la Constitution, pour voir garant à la nation mondiale, on a participé, puisque au bisoba, au moment il faut tout le bas, niet, tout ça, le grand marché sur le magasin, tu es beau, tu es mature, tu es balongoli, balongoli, tout ça, tu es comment on a un Sénat,
Alongo. Vous comprenez? Alongo parce que le peuple s'est exprimé. Loi et qui volontaire peuple est athée. C'est ça la loi suprême. Pourquoi tu dis au monde été? Parce qu'il a des comptes à nous rendre. Il faut expliquer que son émission la gérer qui a mon dengue. Ok? Vous comprenez? Sinon, et comme bon, prochainement, ils ont détourné ce milliard qui a vendu dans le Sénat. Parce qu'avec les milliards, on a repris ça, député provinciaux, moi, 500 000, va voter. Député, on a bongi. Député, on a bossé avec un peuple à voter qui est pour. À ton molambo, quand il y a la chance à vivre, il y a peut-être Moïbi Mogoboé, Moïbi peut avoir moins Kimia, mais biso toujours souffrir. Tant que tu as la fatigue, ton souhait, ton bondi, tes âmes, oui, biso. Est-ce que tu as un président ou tu es chez Bango, tu es papa naé, tu es maman naé, ok? Ou tu es jivaranaé, c'est facile à rencontrer. Le chef de l'État, tu as dit que si on a continué à faire un matin, si on a continué à faire CG, c'est ça, non? Mais comment tu vois un président ou tu as un vous comprenez? Mais tu as un misala, on est comme malédiction. Il faut besoin de tout le monde que bilo pour empêcher le développement, ok? Il y a ma cambou, lui surtout tout télémythologie, niet. Avant de passer à attention, jeunesse, vous avez la jeunesse, vous avez la jeunesse, la période de Mobutu, vous avez la jeunesse, il y a caractère, vous avez le caractère, ma classe, il va jeune. Vous avez surtout cas. Vous avez dans l'Assemblée provinciale, vous avez les députés, tout ça, hein? Quand nous sommes sortis à l'extérieur, tu as vu comment les jeunes se sont comportés. Tu as vu si tout tient ainsi parce que tu as vu quand même le gouverneur. Hein? C'est pour la première fois que tu as gouverné. Tous ces pays-là, l'idée de continuer, c'est ça, non? Oui. Mais au début, jour où on a, ça je vous dis, c'est vrai. Ceux qui gouvernent Mumba de Galati. Ah, voilà. Parce que dans sa projet dans l'Assemblée, je suis passé avec de l'argent. C'était pour dire que c'est celui-ci. Ou rien. Vous comprenez? Ceux qui ont les Galatés, ils sont Moutoumoro Boépé, à Ronyo Kolabiso. Ok? Et puis, ton équipe était dans le Sénat. Je devais dire à tous les jeunes qui sont là, députés provinciaux, Babima. Vous comprenez? Babima, il faut abandoner le bureau parce que le pays ne peut pas être dirigé même par les M23. On a Misolo. Vous comprenez? Et nous aurons agi comme ça. Ok? C'est ça le caractère. On n'est pas d'accord avec le bureau. C'est bien pour ça le bureau qu'on a bien sur base de Misolo, mais nous, peuple, tous les cas, changement, pour ça, que Banana Bissou va se retrouver. Chaque année, les médecins, ainsi de suite, il faut se retrouver. C'est-à-dire que cette même lutte-là continue. Jour on a tous mais la lutte continue. Le gouvernement de Milanité. Vous comprenez? Le gouvernement de Milanité, le bourgmestre de Milanité, ainsi de suite. Dans un moment où il y a des conseillers municipaux de Milanité, il y a des gens qui ont le bourgmestre. Ok? Est-ce que vous avez pour aller au Sala? Pour asala nini, comprenez? Mais ce que tu n'as pas dit, comme problème il y a comme on a bango na mambongo ainsi de suite. Ok? Mais nous jeunes, il faut que ça va conseiller municipal. Dit, ce que vous me bonnet les bisous muto to lingite, to y banda on a bino beaucoup mon retour. Il faut muto na zu kanya boye, mais à tiens la poche mais comme ça va voter, à voter moi na mbuka le rien. Ba ya otumba. Vous comprenez? C'est ça. Bisous des photos de bango pression, bisous de maîtriser loi wana mini pour les camarades. Herbo beaucoup imposer bango candidat. Dit on est côté là, bisous de ponine mutu boy. Ceux qui votent été, il y a des choses là bisous boy, ça bisous. Ceux qui vont mettre qui voter été, tout le monde a ce mot aussi. C'est comme ça que le peuple réagit. Vous comprenez? C'est ça. Tout qui n'a pas pour nous. Tout ça dans votre tombi, tout ça dans la fatigue de toi. Voter facilité à mon ça va vivre là parce que tout ça en face il y a moi dans mboka ya solo na mutu mo pour identité ça entre son frère et l'étranger c'est ça. Vous comprenez? Ça c'est le travail que nous devons faire. Donc c'est un peu ça. Voilà, comme je disais, donc, tu connais déjà la Souka, il y a une émission avec maître Robert Badibanga, mais tu connais qu'on a bon côté, la moni présence, il y a Bande Konangai,
force du progrès. Alors, côté aux forces du caractère, côté aux forces du progrès. Pendant quelques minutes, tu as une impression, il y a des forces du progrès, Koutani na maître Robert, et puis le solo na bango, Boyo Kanini, moi, Boyo Kaniwana, Bako Konakati, tout ça. Donc, bande konanga bote na bino. Vraiment, il y a des choses pour que ça n'aille pas pour la solana, à moins 2 minutes, kaka, vous avez 4. Ok, un des causes à la katikati, comment on a dit? Merci, moi je m'appelle Joe Dassema, comme vous pouvez dire que c'est Chico Chimochula, donc, allez-y comprendre que Nazar Roumana va Colomboka. Alors, de Bolanga, il est dans mon bureau à maître, beaucoup d'années, mais ambiance dit au Kenedango, force du caractère, force du progrès. C'est l'ambiance de la victoire, c'est l'ambiance de la reine, c'est l'ambiance de l'unité. On oublie très bien force du caractère, force du progrès. Avec le système francophone, il y a la force et la unité. Très bien. Et puis progrès, pour bon ça. Notre sphinx, Papa Etienne Tshisekedi nous a demandé la jeunesse de se prendre en charge. Et quand même aujourd'hui, tous les qui sont au hasard, l'idée de la force du caractère qui est maître, à un moment où il y a une ça, il y a idéologie sur les tous les éléments, comme tout le monde, cela veut dire que notre jeunesse est sauvée. Vous avez vos chances, vous avez chance, notre père, vous avez ce temps, vous verrez, la jeunesse va se changer. Nous aurons une jeunesse congolaise, spécialement quinoise, consciente maintenant. Comme étant va diriger Mogo, Batomaïle, Bakokite, Bapema. Merci. Voilà, merci beaucoup. La force du progrès Barumbu. Siège Nabiso dans la DSMP, président Nabiso comme Tango Yannick Boualo Kumba Kumba, on a un cabet à Kambonda. Les Égyptiens, vous ne les verrez plus. Et comme Tango à Fouachi, au Boy Fouachi, au Boy Tango, au Koufi. Voilà, merci beaucoup président Tango. Na okita vraiment la base to kosola na bino na liaka mombote oyo na bandeko pi balandi biso na émission na mokula lilo na maître Robert. Donc si na bino. Donc voilà, vous comprendre que tozala ki bongo na maître Robert en fait on meki kosola na bandeko na biso à progrès. Donc ngana bino tokutani prochainement toujours dans même chaîne chat Maloba officiel beaucoup ça na te s'abonner et belé pour vous manquer ata actualité mon côté que le Kalambo kana biso République démocratique du Congo. Alors portez-vous bien, au revoir, à très bientôt.